Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. C'est bon. Parce que eza musala na biso. Musala na biso, il faut batuba respecter yango ndenge ba soldat pe bazo sala musala na bango na front, ndenge biso pe to sala musala na biso. Biso to mona yango ba joueur, oui. Biso to mona yango ba joueur soki par exemple to mona yango makambo esalami ya mabe par exemple to mona ba joueur ba kobeta balle. Mais baza na signe moko par exemple bako kanga kitendi ya noir na loboko pona olaksake bazo compatir na bato wana. Biso pe to beta ndule. On ne sait jamais les rois de la forêt za muta ba stratégie belé. Message oyo ko passer wana. Peut-être et ça la peut bien pour bato wana ba comprendre que to lingi makambo wana te nous voulons la paix. Message on peut savoir la podium voilà. Message comme le monde entier ba ko landa concert wana. Message wana un message moko fort oya koloba. Mais c'est notre job à nous. Biso il faut tout ça la musana biso parce que on a des familles à nourrir. Tout ça na makambo belé, les producteurs ont dépensé l'argent pour cette concert batu basi ba sombi ba billet et belé. Donc il faut tout bêta. Mais stratégie de la forêt azanango a passer message moko fort pour na sensibiliser tout le monde pe et aux ana signe moko tokotia pour na relaxer que toujours compatir na bande ko na biso. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On peut m'envoyer on a parlé nanga donc on a parlé na une place lutu ezali sani ezali chambre ezala côté nini kikoso ezala wapi donc on a parlé nanga donc ndenge zawana donc bomona makambo ya mais dernière question nanga et uzala boué bato andolo ba ke fali pour faire ça que visa faire na yo mais toi non mon oti na visa ngoye mais lobi surtout kamwe to moni ba image d'internet par remettre yo visa oye ya wenge musique à maison mais to ya fali on va makamwana faut pas ko makamwana. Quand moi je venais en Europe, à ma tournée na 2015, na 2012, je faisais tous ces tours là. Na yaka on a ba visa ya batuté. Vous comprendre. Mais le problème est que ce moninga pesio quand même invitation okoy koya. Sikoyo ezali que biso to lobaka moi trop. Ba congolais bali ko loba trop. Zamaka mususu biso nga tellement naza responsable na linga ba biloko wana te. Si on a mon élève comme le bama bé, na ko betango pe ndif, na ke na Dubaï, na ke sala makam na pe mususu. Mais on moni na linga te. Ba payer côté na makam ya animation, na makam mususu. Donc ouais, je vais se préparer. Faut se préparer. Nga na olinga la classe tout et ya. Pour événement oyo, ça seul événement oyo, il y a 2025 il y a ma classe ces événements. Le retour du roi. Le retour du roi avec le pape de l'animation. Très bien. Maclintosh. Déjà sur Paris. Merci beaucoup. Déjà, on va sortir. Parce que eza musala na biso. Musala na biso, il faut batuba respecter yango ndenge ba soldat pe bazo sala musala na bango na front, ndenge biso pe to sala musala na biso. Biso to mona yango ba joueur, oui. Biso to mona yango ba joueur soki par exemple to mona yango makambo esalami ya mabe par exemple tout le monde a joué bako beta balle mais baza na signe moko par exemple bako kanga kitendi ya noir na loboko pona olaksake bazo compatir na bato wana biso pe to beta ndule on ne sait jamais les rois de la forêt za muta ba stratégie belé message oyo ko passer wana peut-être et ça la peut bien pour bato wana ba comprendre que to lingi makambo wana te nous voulons la paix. Message on peut savoir la podium voilà. Message comme le monde entier ba ko landa concert wana. Message wana et un message moko fort oya koloba. Mais c'est notre job à nous. Biso il faut tout ça la musana biso parce que on a des familles à nourrir. Tout ça na makambo belé, les producteurs ont dépensé l'argent pour cette concert batu basi ba sombi ba billet et belé. Donc il faut tout bêta. Mais stratégie de la forêt azanango a passer message moko fort pour na sensibiliser tout le monde pe et aux ana signe moko tokotia pour na relaxer que toujours compatir na bande ko na biso. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On peut m'envoyer. Parce que eza musala na biso.
mosala na biso il faut bato respecter yango ndenge basoldat mpe bazosala mosala na bango na front ndenge biso mpe tosala mosala na biso biso tomona yango bajoueur oui biso tomona yango bajoueur soki par exemple tomona yango makambo esalami ya mabe par exemple tomona bajoueur bakobeta balle mais bazala na signe moko par exemple bakokanga kitendi ya noir na loboko mpona kolakisa ke bazocompatir na bato wana biso mpe tobeta ndule on ne sait jamais les rois de la forêt aza moto ya stratégie ebele message oyo ya kopase wana peut-être ekosala mpe bien mpo bato wana bacomprendre ke tolingi makambo wana te nous voulons la paix na podium voilà le monde entier bakolanda concert wana message wana ekozala message moko fort oyo ya koloba mais c'est notre job à nous biso il faut tosala mosala na biso parce que on a des familles à nourrir tozala makambo ebele les producteurs ont dépensé l'argent pour cette concert bato basi basombi babillet ebele donc il faut tobeta mais stratégie de la forêt aza nango akopase message moko fort mpona kosensibiliser tout le monde mpe ekozala na signe moko tokotia mpona kolakisa ke tozocompatir na bandeko na biso. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so belela na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko belela Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga so ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga nit. Et là on est sur la kokoma po tokutani na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga boya te ngana sana mutu natindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko.